Voilà, shalom, shalom, famille Libota, biso to bandaka na shalom, shalom, parce que toi, bana nzambe, mais n'ébite, madame, est-ce que assemblée peut dire le balate? Pourquoi on appelle ça shalom? Faut savoir, moi, nzambe, pour ça, la slogan, wana, shalom, wana. Et là, bah, te belé, bah, comment on a shalom, c'est comme son déjà blague. Bah, tu me souviens comment on a shalom, mais ça, le quoi, il y a l'issano. Mutumo avant na TV pas ya kolobake bo changer mbote bo comme ça mon a slogan ya shalom. Voilà. Ya on se manque pas de Dieu. Vraiment. Quand quelqu'un dit shalom ba nzambe ba bi valeur ya shalom engelo ba nini. Nakanga parce que vendredi c'est début week-end. Au mona ba client ba yaka kolia nyonso mais nga vendredi na sala te. Nazo journée on a pesa ngonzambe ya mutabongo yo saka ne cherche au melate o melate cherche là c'est vrai o melate ozo mona na je loko na oui bino bo mona ka restaurant mais na kata restaurant na bonga na église mais ba tusu lever bonga la temple restaurant wana ndenge ni batla so sala ka na ke restaurant ya oui eza temple ba cité ba mama so eza temple. On si na mabola moleke belé yaya lelo te lobité makambo yaka na ozaka na posa ya aide lisunya madame Bellevue wana olo so inga na ina TV na bado finga ata mama sila wana kaka loso na bila longa bakuka akwa pona na TV na finga sila bisabu ba mayele ba basana ba bazoba te ata sila wana azoba ta mayele. Avant di matalabi côté kuna ko bazo ba garantie andako mais olobi kazo elo côté mbonga garantie ke uta yango na olo banote yango na olo talisa yo yo ye loka na bloko mo loko ya moi ignorance nga nazo elo côté ba pesa ngelo côté nini te ba sunga ngai te bonabo mais il y a d'autres missions au ezali ozo témoigner que nena za bongo kutu madame Bellevue ano benga nga na film te mais le temps no kabela nga soto kuta ndemo na kabela nga moi 100 moi 50 nga siko na banoli nga moi 100 na moi 50 ana pe elanda mape na ba tournage combien de fois maman na été ata ba 3 fois na ko pa ngeza ibena nga c'est que enveloppe wana ndenge pesa ma ce qui peut pesa ma régulièrement na ba film ninga yaka so ba benga nga pe na ba film belé bongo siko yo zo koloba ke soki nga na zota soki apesa nga 10 fois na ye po la kelanga mabe mais likole yokiti voilà likole yoki nga na vandi bona kana na madame Bellevue na vandi bona mamita dina abengi nga uti Belgique ye musika ya sali nga koli mamita dina ndeko nanga même pas andeko nanga te ovanda bona grande acha obenga mama Sakina obenga yo ofandi bola mama chéra moi ça côté Western Union okutu yo tande connecté ne pas famille ape na famille na Kinshasa akosa ape makamne mususu mafandi bola mona suka ndeka kuna kezo 100 €. On de konote mena na grâce ya na cadre ya mutu yo ya koloba nini keno za bongo likole zo yo kanga soki nga na nyambongo ne bala kenanga mabe mais okufi na ntebe mission bimi omone maloba bino ekanga bino nga vraiment naza dessus komona bango baza mikolo makasi baba na mipiete tango moni ke bolinga bo soigner relation moko boye il faut boluka bo saela ngo dans le bon et ça na biloko moko boye te c'est comme ça on dirait boluka bo bano manipuler batu tala voice ayi butu ndenge ko bima voilà na Marie-Jeanne Bololé c'est honte. Et ça qui ton côté, chacha, et ça qui ton côté. Comment on a vendu boye, on a dit qu'on benga bateau, pour on a longue, on a bella, on a dit qu'on initié chacha. Yako singa pardon chacha. Côté pardon de bazo benga na rabo bateau. Bazo benga na bateau. Non, pas ça pour utiliser bateau. Ce que ça qui pardon moko sincère. Pour benga Marie-Jeanne on y a yemo. Voilà. Ce qui pardon au fond de votre cœur. Voilà. Marie-Jeanne nous doit bengete avant na batalité na longa bela na kende côté kuna alors bien soit boyibu to yebani te to uta mboka
toza bajournaliste plutôt bacomédien touti place moko te motu na motu auti na esika na ye tv moto esangisi biso théâtre moto esangisi biso ngai naza bon terme na jour pa Kevin pa Karine ya Mado ataki ma bachaîne ebele alekaka wana kuna na beba na motu te oti na ngai nasenga pardon mpo nasala motu nini voilà tokende wapi tozokende yango wapi totelemeli wapi pas jusque là mwana mama pas jusque là eloko toluka tosala toyeba te 11, 12, 13, 14, ozokende ye 0 scénario. Mais côté yango na moni patience wana Chacha lingara brisé. Chacha na biso. Bakotia na film oui, c'est bien bon batia na film. Kitoko parce que zo mérité aux acteurs au jouer, il faut batia na film. Mais bon tala pas on no pesa. Au jouer tonalité amoko boy, ngongo zongi normal, air moko tonalité ye mais non. Batelemisa papa lia. Batelemisi papa lia. Batelemisi papa kalowi. Batelemisi papa ya biso baye desudi ata. Batelemisi bango bazipe noko na bazipe papa wana batelemisi. Te. Liboso na bango pa beti tonalité. Tika ba jeko chacha. Akoka te. Tika ba jeko sala ba ironie te. Nana tournage. Wapi te? Tena tourner pas. Mutakwesa kabasele na mai. Yeyo. Kabasele? Mutakwesa kabasele. Papa Lia. Family bota. Papa Lia yeyo. Mutakwesa kabasele na mai. Nana tournage papa. Atuka félicitations. Family bota. Film l'équipe de la meilleure culpa. Balianga félicitations na film meilleure culpa. Baversion zwa. Oh la nini dani verset. Natanga Bible. Verset nini? Natanga Bible. Verset nini oloba. Natanga. Te beta ta verset moko. Ah mais quand les Bible lu bakana beta son 15 8 10. La charité vient nous sommet comme fois mais. Bible me dit Kolo ba kabase le kwa na mai. Bon Bible ba Bakuk ne livre Bakuk. Te Abapuk. Bible na Abapuk. Racheter les temps Jésus sont mauvais. Bible na Abapuk. Racheter les temps Jésus sont mauvais. Papa Lia, mutakwesa kabasele la mai. Mutakwesa kabasele la mai. Moko omitala na oluka na osala nini na okende wapi na telemeli wapi. Voilà. Maintenant yo zo lingo ya otalisa mokili ke mwana mwasi boya za mabe. Totuni bango nyonso to. En soi boye balongole lini. Papa ya biso raison valable. Kosekate, mwana suka, chacha, kosekate. Papa sa biso raison valable. O esabi ke bango lelo bazala bela te. Ezala te. Ce qui m'a mbongo te. Mais on dirait Maramambo, on peut ça capitaine parce que maintenant soiseau longa bazo baka Marambo mbongo, auto Belvia Kabarate, Yaya, na ye biso ko sala rassemblement te madame Belva za mayela za mukolo. Chacha muta ko saote. Madame Belva za mukolo. Chacha, nga na auto sala 2 semaines na wana bana tourner te. J'étais suspendu. Ozomona, na sala ke mission o evandi ke yemoka vanda tala bino. Tanga komona na TV soute. Ye moko madame Belva m'appelé. Tanga komona ngate. Oyo finga batu mokili ye bate oyo finga batu na volonté no so bakangi yo nga na yete. Bolo bani. C'est normal. On a porte-parole. Porte-parole, tu es bien sankara de pouvoir. Azoya ko annoncer message au rançon na tindi que nous le bana batu boye pesa batu boye yesa batu morote bientôt ezo bima. Tu ça porte-parole. Ba pesa message ni no annoncer batu. 0 message. Ya to silama. Pourquoi bo luka ba mabena bino batu ba monango. Luka garder ban silama ya yo comment ça ba mission zo calculer les sous-té. Et si soki yo moto msoko vanda mabota likete imutaza a combo a valeur mais trop de mission valeur réseau kita en tout cas na sepela ki na analyse un grand frère nga Lalo asala ki en tout cas félicitations à Lalo ozomona mais luka yo ozomona tant on peut na ko vanda na comprendre na bi non cette dame elle a raison
il faut protéger maman na mokolo. Il faut battre la pauvre maman na lelo soki nga na zate pauvre maman na ko kufa. Voilà. Ko nazanga moko mwana mwasi nazana ye na Kinshasa bango tu bali bana kinanga moko. Parce que lelo soki nga nazana prison makala. Et que madame Bellevue m'a bêti Karazum Konga Tchebo. Obi combien de personnes vont finir madame Bellevue pour nga. Mais bon hier matin que madame Bellevue abanda ki côté le melanga. Au sola. Ozomona. Très bien. Ba tu ba ko hier matin que madame Bellevue abanda ko benda nga tima toyi. C'est comme le niveau taka fait à Siana les cas. Madame ne va pas faire une invitation te. Pas bien Sami Gabazala. Faites à popine hier coutume na zala te coutume coute na zala ki na nini wana bana occupé na ngote yaka zo na image bona bo. Mais na poko na zala ki invité te. Ozomona. Tina mutu makasi na nga na vandi na zupe image ya butu wana na filmer pe na ye na sindisi na ye pona la ke maman na ke vie. Asimi ndiana kei. Religieux à popine leki na zala te. Mais il y a d'autres personnes qui vont babi que non c'est comme ça de madame Bellevue encourage à biso. Non tout ça la 2 semaines attaquer na miniature te na tanga kombonete. Mais c'est pas facile. Na côté de ya. Et là ça la comment monter na monoko. Ah télé le vraiment normal. Eh, le mana na baba ki ngone za bonne sur l'émission na beaucoup plus fort tel ça mokili valeur à madame Bellevue. Voilà. Et atali singa nazana ba valeur ebele o be ko tanga comment ba tout mais boza ko talisa mokili combien na sa valeur. Chacha, on va faire bateau nous na vendre na calculer bango bonabi ha bateau na pesi bango makambu trop sans le savoir. Surtout nya wa garage ngara ya nazo yebisa yo mais ce que on a fait na tanga bi imena sana Maria pembeni ti o mena ko pesa Maria ko so makambu so na tanga sana président pembeni ta mona modèle auto jouer ce que tu vois dans nos qualité ba maman ba ya na TV ba ba super mais jamais maman zo na TV ba li jamais on a ko tcha ekate na kisi ta nga pona bango trop ne ko comprendre nga bien te madame Bellevue ma sa valeur a solo mon bato na tout ba ya wana to tia bango kato tanga bakombo na bango chava sans to pesa bango makambu sans les savoir ba bato ba pesa kate voilà à partir ba bi kene comme famille bota soki etangi kombo na yo ozima makambu voilà soit bato eza na sensibilité il faut que sila makashasha eloko muso tali bona olingana ko kanja te kene eza bongo so OK pa mama sila nda monio dande o comprend mikona saka mama sila na comprend peut-être vendredi on sait que veille au Pénézala qui na changer ya kafwa nazo yebiso na changer bien saka mama sila ya mama ozomona mama kaka ya kutu te mais mama sila avancer non ya ozomona yo kanisi yene nga bongo vraiment azoba taza mayele otala abibato ba manipuler bango mama manipuler bango lokola la télécommande il s'agit ata ndaku ba torchonner yo basala ngo po bango mo bato bayezi yo pe mo aboya ezate il s'agit ça raisonner ne babenga soso mama il s'agit ça ya na babo mema ya raisonner ne babenga soso olekisa ngo inapercité mama mais bien quand beaucoup changer oignon so yo changer le long so kaka mama obona ba problème problème chacha kako benda ki mato non te cause la suspendi yo saka na Bellevue te na miniature te ya non bete ba 200 vina telinga bi nzambe na ngai kota mwana mwasi ezo mankenga makasi na komika pona lubaka pona ta koma madame Bellevue na komo ba bino bozaka likamukeka kolukela mwana mwasi bato makambu
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans les nouveaux numéros de votre émission, notre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre humble présentatrice. J'en sais s'il y en a là qui pas avant la semi autrement dit qui il y a famille Libota. Voilà mesdames et messieurs, nous avons on a Actu Final Télévision en plus Tobo Sanate, nous avons on a Actu du peuple kuna et le belarabongo d'actualité nyonso aux artistes, comédiens, cinéastes, musiciens, chrétiens surtout, hein, profanes et chrétiens, qui sera chrétien donc. Donc, notre vraiment sur la carte, il y a Actu du peuple. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là sur notre chaîne, votre chaîne Actu Final Télévision. Voilà, aujourd'hui, les cas besoin mon empandi na ngana zabu na bien kazanga moi la suka ya famille libota babi moi la suka pisi moi la suka égal ouf boyo ka gu oyo wapi voilà tokoki jamais ko banda émission na biso 100% to pesa ba mbote na bato bazaka wana pona ko soutenir biso na ba partage na ba like surtout na ba commentaire vraiment et ça la kabiso kitoko makasi. Merci beaucoup na maman Claudine Bokato là, la maman chérie, maman José Lusadisou, maman Chantal Moukendi, voilà, maman Gina, Mabiala, Elena, David, princesse Davina. Merci beaucoup, merci infiniment pour la binopé au Bozana, vraiment, bazoti émission, mais Bozo Lukaranga, Bozo Lukasasuker, voilà, mais voici plutôt. Nazala quitté moi autres déranger qui peut tout ça qui na mamusu là qui kolandela voilà toza toujours wana toza bongona bien kazanga kande na bandaki koloba bien ka bonjour bonjour Chacha babi bana suka na bana suka wow ba koyoka goût. Voilà, merci beaucoup la poutine de l'écriture Wapi, Belinda Kandi, maman Morote, Arai Koshi, maman Onzamba Ebi, vraiment Onzamba Pona la moté mané mobimba. En tout cas, tu consommes film na biso, titre film na makas, singa kuna be ngo zigura. Les aiguilles. En tout cas, maman bookinga mon nom. Mais non, on a une définition nango. Balobi eza donc est généralisé ba tout ya mabe ba to bazala na pona ko boma ba to ba tsaka ba voice ba to ba to ba tekaka ba to dans du genre eza lokola. Et ça bon globalité hein. Voilà. OK, voilà tout. Vraiment merci beaucoup à la maman chérie à moi si. Respect. Maman José Lusadis. Respect maman. Claudine Bokato là, maman Ewine, maman Mamita Dina. Un grand merci à la grande H maman Sakina. Merci à maman Annie Basiper, maman Aningo Yamputu. Merci beaucoup à Nanou Lungengo. En tout cas, Nanou Lungengo, Yangwana, papa Godard Eliko, papa Alain Guy, vraiment, donc, famille du Bota, tous vraiment, tous ensemble, question à Chacha et puis, réponse. Voilà, shalom, shalom, famille du Bota, bisous, to bandara, na shalom, shalom, parce que tu as bananza, mais, puis, madame, mais, est-ce que Sambela peut dire, balate? Pourquoi on va faire ça, shalom? Faut zara mwana nzambe popo sala slogan wana shalom wana lelo bato ebele bakoma komona shalom c'est comme son des blagues bato musu bakoma ozwa shalom eza lokola eloko mobo ya lisano mutu moko avai na tv mpo ya koloba ke bochange mbote bokomisa ngo na slogan ya shalom yaya on se manque pas de Dieu. Vraiment. Quand quelqu'un dit shalom bana nzambe bayebi valeur ya shalom elingi oloba nini ya lokola baoteya oza convaincu na lité ya mobo mais oboko loba amen osomona comme madame Belleville aza mutu oyo asalaka ba aventure te madame Belleville aza mutu oyo ndenge aza bongo vraiment ayebi kopesa mutu posa ayebi kopesa mutu goût ya kosalela nzambe tala mutu le jour anniversaire na ye ya plein de gens oyo bazalaki bake na bar bake na hôtel, bake na bandroit ndenge na ndenge. Mais madame Belleville, elle a eu son temps de prier. Elle a eu le temps il y a consacré vendredi donc le 12 na ye na maboko nzambe. Abi Dieu, tu m'as fait une grâce. Oh bato mususu bazwi te donc lelo vraiment eza na oleka inaperçu te na osala boye te eza jour il faut là c'est obligatoirement il faut ozomona aleki sango na kati ya présence ya nzambe yaya eloko na ngai kotela nga mbongo nazwaka ata moi plus mais nazwa journée na ngai ya vendredi nakanga parce que vendredi eza début week-end omona baclient bayaka kolia heure nyonso mais nga vendredi nasala te
nazwa journée wana napesa yango nzambe yaya moto abongo yo sakani ne cherche oumela te oumela te cherche la c'est vrai oumela te ozomona nazwa eloko nanga oui bino bomona onka restaurant mais na kati ya restaurant na ebonga na église mais bato mosusu balobi ebonganaka temple ezalaka temple restaurant wana ndenge nini bato nyonso ezalaka kaka na ke restaurant oui eza temple bakosi te bakosi te babimaka masolo eza temple yaya ntango tozolela ozomona biso oyo ezalaki vendredi tozalaki na prière nga na banda olela natiaki mama paster wana en défi nabaki si réellement nga natiki mbetu na nga naye olala veye pa belle vie na restaurant nzambe grand frère na nga aza na hôpital akataki lokolo mais selon ma docteur faut tokoma ti janvier voilà mais na butu ya vendredi oyo nga nalalaki nzambe avisite bango grand frère nango abima hôpital lelo nzambe oyo esenga nzoto malili nzambe naoloba na yo na prière ya mama wana epuis natiaki nzambe ngabi nzambe makambo ya janvier wana oyo docteur alobi eza docteur moto alobi mais ya ngai yango bima na janvier te po déjà so natali déjà 2 mois wa foot na 2 mois déjà chambre mbetu sans compter basoin mbetu apamba ya plus de 480 $. Ce que je veux dire, c'est janvier, combien, voilà. Et il faut facture, ni facture au hôpital, n'est pas soigner $700. Déjà, pas 1000 nandambo. Surtout comme tu dis, janvier, tu as combien? Voilà. Et na tchaki nzambe wana, et là qui n'a bon offrande te. Tant on te signe na zaki ne l'autre côté. T'as dit ngala pas bimi simbo, c'est tonton. Na no offrande te. Il faut na sceller prière nanga. Pamela ko tabi offrande basenga tenga bi Pamela nzamba lola moni sincérité na nga naza nango te il faut te dinga la papa zaki mais bien ka bwa mabe bo benga te point na yo la vie vraiment et là qui programme c'est pour tout le monde na habité na ligne on a liste ba tsa côté parce que ya ba bazana kati ba bazala ki nga bati ya ba bazaki yana na oyo sa tonton mo ko tao ozomona nazaki na tadinga la pas quelque chose azaki nango ya malamu apesi nga na ke na pesi wana ba témoignage ya vendredi vendredi maman na prière lobi to tsaka nzambe wana ya na loba no lobi to na ke hôpital ba bisinga non lobi faut lukoya na tongo po faut zwa biloko na ke ko zwa bango te na tindika ka mwana grand frère tema kumbaka na biseke ndo zwa bango po nga na za makambo ebele fo na sana voilà nde azamo déjà ero na loba déjà boy bazali na ndako alléluia siko ndo makambo yo yebisanga ke madame Belleville to oloba nga restaurant eza temple nini ya so ya kisi oui na ndimi yango o me ba dollar neza yo ke donc na soko za doliprane soko za chloroquine ka yo muto yeba nga siko na kenai ko zwa na ngai kisi yo leki banganga kisi na kenai ko lukelonga nzambe na profondeur na kenai osa ba aventure te chacha na kenai ki vraiment IGF na lela ke pa nzambe nga bi si réellement za nzambo sa pa ba bramba eli o leka inaperçu to tikelembo nga na monelembo Salam. So yo ebisanga moi ça na tika. En tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, toi qui bongo témoignage, on est allé qui vendredi ou à ça qui veillait na restaurant ya madame Belleville quand vraiment bien mon bozo moi déjà ba témoignage yango. Oh écoute ya bien ka. Bon ya bateau batikali. Ya o nga na yoka ki, o nga na mona ki tala eza et belé voilà bien ka to kota vraiment na masolo na biso ya lelo. Tout le monde a qui bongo nous connaît soit zalaki na famille Bota. Aki vraiment pas ba voir ça le biki a dénoncer na ya tikali na sous famille Bota te. Qui est ce qui est allié bon ya Belleville to la kela ma be na famille Bota parce que malobande ezalaka na pouvoir to la kela ma be par rapport à ça. Tu sais eloko liboso soki to kufi eloko epolaka liboso ezaka monoko. Janvier ipupa ozomona moto soki akufa eloko epolaka liboso monoko ngalo na koloba na longue famille Bota abike na longue famille Bota batebele bazelaka ngo na bike lelo mwana tiki famille Bota na komi na netre mais so na komi netre fona silama tant on silama bola moleke bele yaya lelo te lobite makambo yaka na ozaka na posa ya aide lisunya madame Belleville wana olo so inga na ina TV na bado finga ata mama sila wana kaka loso na bila longa bakuka akwa pona na TV na finga sila bisabu
ba mayele bana basi na baba zoba te ata sila wana azoba ta mayele avanda bo avandi matala bi kote kuna ko bazo ba garantie ndako mais olobi kazo eloko te mbonga garantie ndako uta yango na oloba no te yango na otalisa yo yo ye loka na biloko mo loko ya moi ignorance nga nazo eloko te bapesanga eloko te nini te basunga ngai te bona bo mais il y a d'autres missions oyo ezali ozo témoigner que naza bongo kutu madame Belvie anobenga nga na film te mais le temps no kabela nga soto kuta ndemo na kabelinga moi 100 moi 50 nga siko na banolinga moi 100 na moi 50 ana pe elanda mape na ba tournage siko yo zo koloba ke soki nga nazo ata soki apesanga 10 francs na ye pona kelanga mabe ina likolo yokiti voilà likolo yoki nga navandi boye na kanda na madame Belvie navandi boye mamita dina abengi nga uti Belgique ye musika ya sali nga koli mamita dina andeko nanga même pas andeko nanga te ovanda boye la grande H obenga yo mama Sakina obenga yo ovandi boye la mama chéra moi ça koti Western Union okutu yo ndeko na ete na fanga famille ape na famille na Kinshasa akosa pe makamne mususu mavandi boye mwana suka ndeka kuna kezo 100 €. On ndeko no te mena na grâce na cadre ya mutu yo ya koloba nini keno za bongo likolo ezo yo kanga soki nga na nyambongo ne bala kelanga mabe mais okufi na ntebe miso ebimi omone maloba bino ekanga bino nga vraiment naza dessus komona bango baza mikolo makasi bana mikiete tango moni ke bolinga bo soigner relation moko boye il faut boluka bo saela ngo dans le bon et ça na biloko moko boye te c'est comme ça on dirait boluka bo bano manipuler batu ta la voice ayi butu ndenge ko bima voilà na Marie-Jeanne Bololé c'est honte et ça qui to côté chacha et ça qui to côté comment nga na vandi boye na bandi ko benga bato ponga na longo na bela na bandi ko initier chacha yako senga pardon chacha côté ko pardon de bazo benga na ravo bato non baza ko utiliser bato so que ça qui pardon moko sincère pour benga Marie-Jeanne ya yemo voilà so ça qui pardon zo au fond de votre cœur voilà Marie-Jeanne muto bengete avant na batalité na longa bela na kende côté kuna alors bien soit boyi butu to yebanite to uta mboka toza ba journaliste et plutôt ba comédien to uti place moko te muta uti ne sika na ye TV muto sangisi biso théâtre muto sangisi biso nga na za bon terme na jouera pas Kevin pas Karine Yamado ataki ma ba chaîne belé à l'écran les kakana kuna na beba na muto te oti nga na singa pardon pour na sala muto ni voilà tokende wapi tozokende ngo wapi totelemeli wapi pas jusque là mwana mama pas jusque là eloko toluka tosala toyeba te noyeba te ke eloko nini oluka nasala eloko nini na loba yo lingo loba na vino mobimba place oke okufa kuna je ne pense pas motu mosusu oya obenga su mamisi mpe aza mabe mokolo mpe mamisi aloba noke zela olongoke pa Cardozo mais alobi ke kuna yazalaki wana mpona film mais batiaki na film ete ya moni ke bafilm ezokende 10 11, 12, 13, 14, ozokende ye zéro scénario mais côté yango na moni patience wana chacha lingara brisé chacha na biso bakotia na film oui c'est bien bon batia na film kitoko parce que ozo mérité oza terre ojouaka il faut batia na film mais botala pas on nini opesa ojouer tonalité ya moko boye ngongo ezongi normal air moko tonalité ye mais non batelemisa papa lia batelemisi papa lia batelemisi bapakalowi batelemi papa ya biso baye sudi ata batelemisi bango bazwi mpe papa wana batelemisi ye liboso na bango mpe babeti tonalité otika bajeko chacha akoka te otika bajeko tosalaka baironie te ye onga porte-parole porte-parole toyebeza basakaka de azoya koannonce message oyo ranso na tindi kende oloba na bato boye epesa bato boye yebisa bato moro te bientôt ezobima soki oza porte-parole bapesa message nini oannonce bato zéro message yaya tosilama pourquoi booluka bamabe na bino bato bamona yango
luka garder ban silama ya yo comment ça ba mission zo calculer lisusu te esi soki yo mutu msoko ovanda mabota likete imutaza a combo a valeur mais trop de mission valeur réseau kita en tout cas na sepela ki na analyse un grand frère nga Lalou a sala ki en tout cas félicitations à Lalou ozomona mais luka yo moko omitala na luka na sala nini na okende wapi na telemeli wapi voilà maintenant yo zo lingo ya otalisa mokili ke mwana mwasi boya za mabe totuni bango nyonso to en soi boye balongole nini bapela biso raison valable koseka te mwana suka chacha koseka te bapesa biso raison valable oyo esabi ke bango lelo bazala bela te ezala te soki makambo mbongo te mais on dirait makambo mbongo ngo pesa capital parce que maintenant bazolonga bazoloba makambo mbongo koto Bellevue kabara te na yebisa kosalaka semblant te madame Bellevue aza mayele aza mokolo chacha moto akosa te madame Bellevue aza mokolo chacha nga na otosala 2 semaines awa na bana tourné te j'étais suspendu ozomona nasalaki émission oyo evandi ke ye moko avandi atala bino otanga kombo nanga na TV su te ye moko madame Bellevue m'appelé otanga kombo nanga te oyo ofinga bato mokili eyeba te oyo ofinga bato na volonté lelo so bakangi yo nga na ye te boloba nini ozomona ntango mpe naye kovanda naye comprendre nga bino cette dame elle a raison il faut protéger maman na mokolo il faut battre la pauvre maman na lelo soki nga naza te pauvre maman na kokufa mpo naza nga moko mwana mwasi naza na ye na Kinshasa bango tu balibana na kina nga moko siko lelo soki nga naza na prison makala eke madame Bellevue mabeti karazu mkonga chebo obi combien de personnes va finir madame Bellevue pour mais ba oyeba te ke madame Bellevue abandaki kotelemela nga osola ozomona très bien bato bakoyeba te ke madame Bellevue abandaki kobenda nga ntima toyi tie comme na niveau taka fete ya siana eleka madame Bellevue apesanga invitation te pamea samiga bazala fete ya popine ye coutumier nazala te coutumier kutu nazalaki na nini wana bana kokipe nango te yaka zwa na image boye na boye mais na poko nazalaki invité te ozomona ntina mutu makasi na nga navandi nazwi mpe image ya butu wana na filme mpe na ye nasindisi na ye mpo nalake mama na kei vi nasimi dia na kei religieux ya popine eleki nazala te mais il y a d'autres personnes bavanda babike non c'est comme ça nde madame Bellevue na encourage ya biso na otosala 2 semaines atiaki na miniature te na ntango akombone te mais suspension esili moko te eve yaya lelo nazalaka na komba motu te na monoko te lelo vraiment normal lelo mana nalobaki yango nde eza boye na kosala émission nanga beaucoup plus fo natalisa mokili valeur ya madame Bellevue voilà atalisi nga naza na bavaleur ebele oyo bekokotanga komba bato te me boza kotalisa mokili combien naza valeur chacha oyeba te ya bato mosusu navanda na kalikila bango boye nabi ya bato napesi bango makambo trop sans le savoir surtout nyawa garage alingaka yaya nazoyebisa yo mais soki to navai natani nga bi ime naza na mari ya pembeni ti omene kopesa mari ya kokoswa makambo soki natani naza na président epembeni tala mwana ya modele otojoue soki tovanda to banokalite bamama bayaka na tv bakolo basuperme mama ozoya na tv bazoya bali mpona kotya eka te nanekisi ta nanga mpona bango trop naye kokomprendre nga bia te madame Bellevue maza valeur ya solo omoni bato wana tu baoya wana totia bango ka totanga bakombo na bango chacha sans topesa bango makambo sans le savoir baa bato bapezaka te à partir ya bayebi kende eza bongo famille libota soki etangi kombo na ye ozwi makambo soki biso totie bango boye tona ta wana te yaya chacha bazwa makambo te mai voilà toza bongo na Bianca kala te tozokamana biso toza bongo déjà na Bianca donc tozosolola bino mwa boboni déjà ke masolo ezo Bianca bino mwa bomoni vraiment lelo atouché na ye te lelo aza pena pembe azosolola pembe babi mwana so babendi matoi soka yoki te en tout cas vraiment mwana naza ndoki ya biso yo ya Bianca yoki na ye déjà bakombo na bino alobi en tout cas vraiment afula na ye lisusu mutu te voilà Bianca tozongeli yo na moni bande ya komela mai tozongeli yo ozomona nga na vandi natali neti voice oyo ya Marie-Jeanne babimisi en soi boye na ngai na buzoba na nga noye nango na tv te epi kapena mpe natalaki yango wana yoki noye biso nakoya nango na tv te parce que Marie-Jeanne asololi makasi asololi oluka nga na osenga pardon par rapport ya quoi
Mais on dirait que naïe baraté. Est-ce que avant non ba ya na bilo mo be na TV ba raisonnable na biso pe to raisonnable. Ah non, je ne crois pas. Ah, je ne crois pas. Ah. Au moni bateau baza à tout moment turbo raisonnement na bango etikala na kati ya bouteille. Ah. Pour moto azata moi makasi. Ye fa ke luara masanga. Ata za ne loko liate. À cause de 5 000 francs. Abeti yango déjà de ko ilikofi 2500 ce qu'on boule te ke na ko sota 2500 mo na sombela ngo 2500 pe na luketa mo fufu mo boya 1000 francs mandunda 1500 na liepe pe singa mo santé te yembo nga tout fait ke ne kana masanga yango mo na raisonnement na bango etika na kata bouteille. OK. Pour comment déjà voir ça bongo muta solo lo de déjà wana muta lobino déjà bongo na kata voice avant de kana na TV yo kisata mupanzo zali boka muta ndenga lobina nga peut-être bato ba ko peso pe concept ko na TV te po esopa yo moi te on dirait siko yo na ngona TV yo na ngona TV ndeto okanisi lokola okitisi Marie-Jeanne donc Marie-Jeanne abimisi yo mai Comment bololé aye ne latio. Mais oui, chacha ko sekate. Ala tise ma komba ki bololé kangi yepe. Bon muto lo banoke. Ozo tinda ngana ya ko senga Marie-Jeanne oza mayele mabe. Okisi mikolo soni moko. Ngaso na zaki yemena leli. Pourquoi tu m'as fait ça? Makasi. So nazaki yemena leli osalinga boye pona nini pourquoi tandi botawu na nga na miso ya bato obimisi bozoba na nga na miso ya bato eza na sens te ya il faut ko sila makashasha eloko muso tali bona olinga na ko kanja te kene eza bongo so oke pa mama sila nda monio danje o comprend mikono saka mama sila na comprend peut-être vendredi on sait que veille au penezala qui na changer ya kafwa nazo yebiso na changer bien saka mama sila ya mama ozomona mama kaka yaya kutu te me mama sila avancer non ya ozomona yo kanisi ye ndenga za bongo vraiment azoba kaza mayele otala abibato ba manipuler bango mama manipuler bango lokola la télécommande il s'agit ata ndaku ba torchonner yo basala ngo po bango mo bato bayezi yo pe mo aboya ezate il s'agit ça raisonner ne babenga soso mama il s'agit ça yaya na babo mema yaya raisonner ne babenga soso olekisa ngo inapercité mama mais bien quand beaucoup changer oignon so yo changer le long zo kaka mama obona ba problème nini ba problème chacha kaka benda ki mato non te koza suspendi yo saka na Belleville te na miniature te ya non beta ba 200 vina telinga bi nzambe na ngai kota mwana mwasi ezo mankenga makasi na komika pona lubaka pona ta komo madame Belleville na komo ba bini bozaka likamukeka kolukela mwana mwasi bato makambu mwana mwasi bato soka vai na bino kolukela ozanga kombona ya pasi yango moni babaku bakokotika comme madame Belleville na moni ma bazaka na raison parce que comme madame Belleville za valeur ya so otangi comme madame Belleville na comprendre ngo otala mate mais au mususu wana na monika wa loba mingi wana utaki voyage il paraît-il utaki soki Dubai soki na aéroport abike aya zomika pona madame Belleville kandi ya kokotia mutu maboko te ya koiko sambelela mutu te est-ce que na tuna ngana mama kamso bango bayaki nango na veye wana est-ce que basambelelaki mutu est-ce que madame Belleville mtatiaki mutu maboko to ezalaki ne na mama pasteur azalaki wana madame Belleville tikalo prier mutu te madame Belleville aza pasteur te yaya eza mpe na bapriere mosusu chacha soki chacha lelo oza na pasi nzambe apesi nga badirectif abina nga bianka bondela mpo na chacha eza ka pasteur te voilà ozomona madame Belleville akende ota tomonaki akende ota ndeko na biso ya mwasi azwi ntan ya kobondela mpo na ndeko na biso ya mwasi ozomona lelo tomoni nene botai ye wana malgré ta outil opération munene mais na prière pas madame Belleville nzambe pas madame Belleville ayoki kolela na epe lelo ndeko na biso malgré to aza na ndako maza pas bonne santé yo loba nini il fallait ça kaka ma passer à prière ndeko na biso chacha to yeba na pona nini
te mpo na kosungana chacha na yebiso likambo solo nga naza na don guérison nzambe alola témoin amen eza eloko nzambe apesa ngai na lupango to bana banofuta na niangaka na ngiringiri ezaka na garçon manobela nalali boye nzambe aolakisa nga garçon wana nazalaki na kable yanga moboye na nolata ya paster dayo samoel abinanga soko olongoli brasela na olatisi mwa mbala na okufa te yaya chacha mokolo mwa mbala na kufi nzambe aotuna nga mabianka na oyebisa yo nde ozalaki mie place ya koprie mpo na mwana mobali wana pourkui posali yango nga bi nzambe nazalaki sur te ke ezalaki mongongo na yo abi il faut ozalaka na esprit ya discernement il faut oyebaka nga nzambe na yo nde wana mongongo ya nzambe na oyebiso chacha na komba nzambe naye kovanda navandi natali mama paser ana lobi eza na bato ebele baza awa boye en 20 te basala nzambe bana kati parmi message wana ezalaki nga ya bato ebele balobaka na nga voa même paser na nga abenganga ka mosala nzambe aisaka nga bilinie na yo ate osali ndenge nini yo na internet oréunir me yebaka suka bible nde eza ya yo amen voilà bien obitango mosusu maa paser wana alobi yango vendredi wana malgré tout nasalaki semble navandi ngai vraiment tv ya ngai mais message apesi ata nakimi ndenge nini ekanginga ezaka yanga oyo vraiment eleka te eza yanga eza mabor na nga mekanginga mais nasalika semblant Voilà. Voilà, merci beaucoup. Bien, quand ça va, tout le monde a déjà na souka, mais question moi que ça a, mais tout le monde a mingi batu oyo, basa la ka madame Belvi Kandi Madbe, bangwana ndeka ka madame Belvi Kandi c'est baye azalaka na bango à bon terme. Mais pendant que bamsou bazala faut ignorer tout ça non boy tout les qui c'est na pardon public tout les qui c'est mais et pas moi na moi si oyo ezalaka te. Madame Belvi tomonaka yesu avakata motema ntango bakangi ye atali pierre abi na ye okowanga na nga 3 fois soso kolela te okowanga na nga effectivement mpe mais petelo ntango ayaki na sa makolo ya yesu asenga ye pardon mpe moto liboso atiaki tembe susu mpo na yesu ezalaka ye moko yango nzambe alimbisa biso 77 fois pourquoi pas madame Belvi yokanisi bato wana oyo bakei estce eza mbala liboso na bango eza mbala liboso te baloba pa bato me bazongaka na sama kwa madame Belvi yaya madame Belvi aza na grâce moko aza na bolingo moko nayebi te ozomona atalaka na sa moyo oyo aza na ye passager oleka na ye aza pèlerin oleka tout ekotikala akwa bon azala na kanda na motema ayebokangela moto kanda te tozwa exemple ya grand frère na biso Jimmy mwana lemba tozwaka exemple ya grand frère na biso Jimmy mwana lemba ozomona lelo aza wapi parmi bato basali madame Belvi surprise na iton soki eiton wana Jimmy mwana lemba aza parmi ozomona mpona nini madame Belvi atalisaki ye na vandi kimia mais nzambe oyo abundela yo place okei abatelo mabe mais ntango avandi atala bite nazalaki na mama il faut nazonga na makolo sa mama leki azali mama kulutu azali mama aza mama kotikala mama yango moni ayida azowumela toujours na sa makolo ya mama vraiment ekamusaki bato bazalaki surpris bamisuku to ayida alongwaki ayida akomi kuna akomi boye me na anniversaire boye tala ye na madame Belvi na boutique ya nani ya Maria Tumba bakosomba bilamba et puis na sepelaki na atiti ya madame Belvi Kandi ya mwana mboka asali boutique nakosombela mba na Turquie mpona nini tandis ke mwana mboka Maria Tumba Poutine asali boutique oyo biso nyonso toza mie place foto ekotela mwana mboka mbongo nonaki ezombela mba na Turquie nomeka te yaya ata kutu Brazzaville mama nga kutu ata Brazzaville ana nsima naosombaka pa Maria
ate uti ba Congo donc ça pas Maria Tumba. Voilà, merci beaucoup Bianca. Madame Belver kota boutique Maria Tumba. A Sombelamba, Abimi. Aza lokola exemple sur maman Olive. Poto ezali makena obota na ngalema. Dala. Ça ma sécurité. Ata moké. Déjà na souka émission de Bianca et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers votre émission, notre émission Coup sur Coup, qui était bien présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana, la Cléopâtre, moi Songi, IGF, il y a famille Libota, voilà, on a invité Nangezala qui bon Bianca Zanga, moi la souka.